Makambo ezokendeka grave la famille, makambo ezokendeka moto, makambo ezokendeka kasomo. Côté mosusu pe Belvia lobinga na oloba nanga te, na ogarde nanga ka silence, kandenge na garda ka silence. Balobaka toujours que silence ezalaka vraiment, eloko moko makasi. Soki mutozo ya lobi, mutozo ya afingi, mutozo ya asali boye, mutozo ya asali bistala salanaye. Mais de l'autre côté, yo zo garder na yo silence na yo. Et ça la kake batu mosusu, au moins ata soki azalaki na biloba loba, ata soki azalaki na ndenge nini, autika yo. Alobi tala kutu mutu o nazo bundisa, tala kutu mutu o nazo finga, tala kutu mutu oyo na osala mabe na minute oyo. A garder na silence. Na minute oyo azo répondre à ta kutungate. Na minute oyo azo considérer à ta kutungate. C'est comme si na miso na ye naza elokote. Yango penza na minute oyo Belvi kandi poutine de l'écriture azui penza atie penza na côté na ya lobi ke non. Na minute oyo silence de likambo. Silence de sili saramaka nyonso. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tozo na jekaka na makambu na biso, tozo na jekaka na makambu ya Mama Olive. Tozo na jekaka na makambo ya ba comédien, tozo na jekaka na makambo ya yemoko poutine de l'écriture Belvi kandi la patrona. Belvi kandi balobi na minitoyo. Somo. Yango ezalaka toujours bien. Ceux que ont travaillé dur. Ba tu es belé ba opese yo respect. Travail dur, ya Belvi kandi et ko ningisa. Surtout internet na niveau moko pas possible. Bande konanga avant to kota na mwa makambu na biso e kozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya ko kota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et surtout chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka bien ce que zolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda bisika nyonso zolandaka biso zo penza kiti na yo vanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni côté mosusu talela pe heure so que monique ezanango tongo Étoile Inès TV au senga na yo kota olia petit déjeuner na yo soke monique no ezanango midi na senga na yo kota olia repas préféré na yo soki pe o monique ezanango pokwa Étoile Inès TV au senga na yo kota kandenge zalaka lia na yo soupe na yo na système moko kaka ya tokos makasi. Bande konanga kandenge to beta masolo, bande konanga kandenge tozo solo. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo. Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi
ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker la famille Delikambo, Gavker la famille et Yelibino ba solution ya kilikili. Gavker bandekonanga plutôt eye penza na lobiko na ebino. Yo mutu olelaka toujours oh ba douleur oh ba boye oh esalaki ekendaki emataki bandekonanga na Gavker kuna nde ba solution ya makamioso eza na système moko kaka ya tokoso makasi. Bandekonanga kandenge to beta masolo, bandekonanga kandenge to solola, bandekonanga kandenge to kotaka na biso na mozindo surtout ya makambinyoso. Ba audio eza nango kilikili, ba message ya somo, la famille. Nazo tike la bino mwa message moko, to landango na bukebi nyonso, après wana nde tokozonga to sala analyse na biso na ndenge moko ya malamu. Bande konanga to yoka message, on se retrouve juste après. Somme. Si vous comprenez une vraie face na Bo yoka la famille. Na comprendre une vraie face na yo, ça fait un bout de temps pour observer yo. Et na comprendre maintenant qui tu es. Somme. Hein? Donc désormais place on a cousin na yo. Présentera des belles cousines na yo. Oh, eza Vincent. Cousin na yo. Présentera belle cousine na yo. Donc vraiment, au tient ligne rouge entre nous et pour la vie. Na ebicho amole. Donc na seulement pendant le Dieu pour yo sango battu. Je suis un méchant. On monter à ma paix mon na monate na vie na ma. Mais vie ndende ko na. Vous comprenez hein? Ben quand tu na battu ba finga maman livre na télévision. Mais quand tu na battu ba dénigrer maman livre yo asunga bana na yo. Donc tu préfères passer à la télé pour me salir et salir Dati. Tu penses vraiment que Dieu est au-dessus de kilo dans l'anoye, au fond de mon nom de la télévision, tu penses vraiment que y a un yo pena pour faire ça là. Ok. Moi je fais plus partie de la moutou na yo au kufa loba sute ngala ndeko na yo. Et tour la famille kandenge toti kolanda awa audio na biso mutwazo loba ezande Vincent Chiluzi. Vincent Chiluzi azape chroniqueur yepe asalaka ba makambo neti ba biso ndenge to sala yepe asalaka bongo sikoyo Vincent Chiluzi azalaka pe fils chéri de maman Olive Lembi mosusu bo mona bango na ba vidéo ba osala ba vidéo ye na mama Olive ba osolola ka ye na mama Olive bino moko boyebi surtout biso ba congolais tozalaka place oyo yebike na liaka na koti saka moi quelque chose place wana to simba kango na maboko mibale siko na minute oyo Vincent Chiluzi ayaki pona ko répondre papa leki ya Dati bande ko ebele eza na bato ebele o balandaki ba émission to sala oyo bande concerné Dati na Belvi Kandi ndenge Dati ayaki pona obebisa réputation ya la patronne à coutume de l'écriture alobaki ebele bon batu mosusu bayaki kandenge zalaka pona ko intervenir pona kolobaki non façon o Dati alobaki to alobelaki
ezalaki mabe. Il y avait aussi d'autres personnes batuneti ba mama Teresia bayaki penza kwa puye koloba ya badati wana koyoka pe audio ya Vincent Chiluzi yepe aza parmi batu o bayaki kwa puye koloba ya dati. Sikoyo papa leki na ye leki ya dati Kitambala comédien na biso oyo asi akufa asepelaki te na ndenge dati ayaki kosala na ba réseaux sociaux. Agandelaki dati alekaki pe ye pe alansaki message na ye. Siko na ko lancer message na ye wana nde Vincent Chiluzi parce que ye pe akendaki pa ya Vincent Chiluzi pe akendaki kolobela ye ka ndenge zalaka lobi non. Tango dati akotaki ba live, tango dati akotaki pona osambwisa Belvi Kandi akotaki nde na chaîne ya Vincent Chiluzi. Et puis esalamaki ndenge nini ezalaki nanu après rencontre ya mama Olive na dati Kitambala. Nde yaki kosala keno dati akendaki inde na chaîne ya Vincent Chiluzi place akendo salela ba émission na ye. Hein la famille. Sikoyo papa leki asepelaki te akendelaki kolobela Vincent Chiluzi tango alobeli ye ayaki pe ko lancer ba message na ye na ba internet kandenge zalaka. C'est ainsi que bandeko nanga eyaki kosala Vincent Chiluzi pasi. Vincent Chiluzi pe ayaki nde ba audio wana atindela ye bandeko nanga nde makambo oyo. Donc makambo nyonso pona Vincent Chiluzi azalaki na ye d'accord, azalaki na ye content ya ndenge dati ayaki kofinga Belvi Kandi. Ndenge dati ayaki kosambwisa Belvi Kandi. Bandeko nanga tosala nanu analyse sur makambo oyo. Hein la famille. Tozwaka ba parti te mais tozala honnête. Bino bolanda biso soki oza Abakuk, oza famille Libota, oza Lovashu, oza mutu ya Dinana, oza Peshalov, en tout cas na osenga na bino biso nyonso bandeko nanga tosala ba analyse na ndenge moko ya bien. Soyons honnêtes. Na message oyo Vincent Chiluzi ayaki kosala, ayaki ko répondre papa leki ya dati parce que selon ba explication ba yebisi biso keno bango famille ya ba dati Kitambala na ba Vincent Chiluzi baza famille. Donc papa leki to papa ya dati na Vincent Chiluzi bazaki ba cousin hein. Sikoti lelo kibundeko wana eza kaka yango toyokaki kutu Vincent Chiluzi alozoloba a partir à lelo na place oyo papa leki ya dati abengaka Vincent Chiluzi cousin abando bengaka Belvi Kandi cousine. Yena papa leki ya dati bakabwani c'est fini. Bakozala lisusu te bandeko, bakozala ka lisusu bandeko te. Donc kibundeko na bango esila parce que selon Vincent Chiluzi azoloba keno papa leki ya dati à côté la Belvi Kandi selon ye. Yango na yeko senga la famille to sala nanu analyse sur makambo yo. Kande na lobaka chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe. Hein la famille. Eza chaîne na bana nzambe to banga kanzambe to sambela kape na kombo ya nzambe. Alors, banalise na biso ezala toujours bien. Banalise na biso elakisa toujours et encore que non toza réellement bananzambi. Toko zwa ba parti prité kandenge ezalaka mais toko beta masolo na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga avant na kota na banalise nanga ekozala bien na nous. Na ya kopesa bambote na moi quelques personnes. Na pesi bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda. Na pesi bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampovisa. Bambote nanga na balandi nyonso ya Etoile Ines TV. Bambote nanga na Mama Joséphine.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker nde likambo la famille. Gavker aye penza na ba solution. Gavker aye penza bandeko nanga na otolobaka lobiko na biso nyonso. Na système kaka ya kitoko bandeko nanga bobenga bango. Bobenga penza na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga tozongela sikoyo mwa analyse na biso ka ndenge tobeta masolo tozonga na kosolola na biso na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga ka ndenge na utaki koloba, soyons honnêtes, tozala na ba parti prêté. Bon, soki tokoti na makambo ya dati na émission nanga déjà ya liboso na lobaki yango. Dans la vie mosusu ebele ya batu ba perdraka place na bango. Pourquoi? Parce que ayebaki te ndenge nini ya koloba makambo. Parce que azoyaka na lombangu valeur na ye ekwe na mai. Yango ezalaka toujours bien soki olingi o aborder mutu, to olingi o lobela mutu. Zwaka ba précaution nyonso. Talaka emplacement ndenge nini nakoki koloba. Omona pe ke non mutu ata soki aza mutu o balobaka ke non ayokaka te, mutu wana akoya koyokela yo. Na ndenge dati ayaki to abandaki koloba, la famille koloba na ye ezalaki bien te. Azalaki neti mutu moko ba yebisaki ye maloba kendo loba bongo, kota boy sala boy, kota boy sala boy. Et surtout na ndenge na ya koloba la famille, dati aza mwana comparativement ya Belleville. Ata soki ka ndenge alobaki ke no mama Olive bando pesa Belleville bambongo, Belleville azoliaka bango bambongo. Mais mama kamboana on a besoin te ke no lelo oya ko bimisango sur les réseaux sociaux. Ata soki oye ko bimisango, mais yebaka ndenge nini ya olobango. O comprendre ke bato bako yokela yo, mais na ndenge ayaki ata soki eza makambo moko ya solo muto akoki kondima yango te. Parce que déjà ndenge abando loba ezalaki nango bien te. Et bando la kisa déjà ke non aza mutu moko ba yebisaki ye makambo ndenge nini akoloba. Donc eza mwa bongo. De l'autre côté, bande konanga, bablo mosusu foto lobaka. To uti koyoka Vincent Chiluzi ndenge alobi. La famille eloko yo olinga te basalela yo. Yo pe ko salela ngo moninga te. Lelo ye Vincent Chiluzi azo sepela to azo ndima approuvé ndenge dati aye ko sambwisa Belleville, mais ayeba mokila tour à tour
mosusu tomitia na place ya mutu soki ezanga ata soki nga vraiment na sala makambo wana me mutu aya kosambwisa kombo na nga kombo o na travailla dur na bosta dur na pesa valeur na kombo na nga me mutu kaka aya kobebisa kombo na nga sur les réseaux sociaux okosepela te. Alors bajara ba message ya bongo eza ba message moko mosusu biso batu oza na mwa place moko boye deja okomi komimona likolo. Mama Olive ka ndenge tolobaka azaka mutu aza mutu bandeko na nga tolobaka toujours mutu oyo achangeaka te ezalaka ka nzambe nzambe nde mutu achangeaka te me babiso mosusu tomata tokita tochangeaka na biso toza batu. Sikoyo lelo oyo ba Vincent Chiluzi ba Barcelone Naomi bazoya ko défendre Mama Olive lobi to après lobi soki Mama Olive oyo asondoli bango ka bango wana bakoya kosambwisa Mama Olive wana nde ezalaka mutu soki kaka sondoli bango alobi keno c'est fini bambongo nanga na koidaka lisusu te ka ba wana bakoya sur les réseaux sociaux baosambwisa Mama Olive. Bandeko nanga toluka mbongo bomoni eloko oyo Belvie azosala lelo eza eloko eya ko encourager bandeko mosusu mosusu soki tozwi mwa aide mwa lisungi batu basungi biso ebele ya batu ata soki mutu wana akomi kosala mabe tomonaka lisusu mabe te. Pourquoi? Parce que oyebi ke na posha mutu wana nde na liaka ata soki azosala mabe ya ndenge nini kokoka koyebisa ete. Mais tandis que soki osala mbongo na yo ozolia na mbongo wa mutoki na yo bandeko nanga je vous dis omona mabe ya mutu facilement omona ke faso azoloba faso azosala eza mabe okwapuye yango te. Mais parce que ye mutu aliesaka yo bandeko nanga ata azosala mabe okoyaka kobetele ye maboko bato ebele ezalaka bongo. Nga kutu na minute oyo na osenga ka na Mama Olive ka ndenge ezalaka. Mama Olive asunga ba orphelin, Mama Olive akendo sungaka ba veuve, Mama Olive akendaka penza kosungaka peut-être ba koko na biso o baza na ba hospice de vieillard. Parce que na communauté na biso ya bato maboke bandeko nanga nazoloba na cadre mabete toyebi ke na cadre théâtre cadre maboke bato ebele za mama ebele o Mama Olive asunga na façon na bango pe ya kotraiter Mama Olive eza kitoko. Mais bandeko mosusu façon bakomi kokende nango ekomi kopesa séparation entre ba comédien na biso façon makambo ezokende mosusu mwa maîtrise okota lelo. Mais ba matata oyo eolamuka lisusu kana ane oyo matata mosusu eolamuka ka Mama Olive asalaki Mama Olive asalalaki soki nani Mama Olive lelo toyo komona ba baby la donja bavandi na bakwa na bango bavandi penza na bakwa na bango. Pourquoi? Kaba makambo oyo ba baby la donja wana bazaki pembeni na Mama Olive. Mais lelo bazala lisusu kuna mutu na mutu akomi ko comprendre mo makambo. Parce que biso ba Congolais tolingaka soki ya uyo ozolia olingi mutu mosusu alia kolia te. Wana ezalaka nature ya biso ba Congolais. Yango na yeko senga na bandeko nanga bosala bambongo na bino. Bosala bambongo na bino. Ata soki Mama Olive akoya kosunga bino, aya kosunga bino mais l'essentiel bambongo na bino bosala makambo malonga. S'il vous plaît. Botika kobeba na bino likolo ya mbongo ya Mama Olive et ozala lisusu bien te. Je suis sûre et certaine que soki Mama Olive abando pesa ba Vincent Chiluzi o mbongo te. Peut-être na minute oyo balingaki baya kokabwana na papa leki ya dati te. Mais parce que baliaka ba mbongo ya Mama Olive boango balingi ba défendre Mama Olive koleka batu nyonso. Est-ce que Belvie Kandi ayaki kofinga Mama Olive? To batu o bazo finga ba oloba
nga na moni na nga tate ke ba ofinga mama Olive me ba oloba vérité ya makambo o bino bo mona te ba makambo eza ebele la famille mais toza na temps wana te ke no to ya kolobela mama Olive ekendaki mataki tosi tosala sala ba émission ebele na kombo ya mama Olive ba comédien bolingana. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo.